Lukaku akoma na mbongo na botine Jonathan Bolingi abetaka bale na botine Nata Mambriku ayambaka bale na botine Cristiano atala Congo na botine Lionel Messi atonga bimepe na botine Basoda obalataka teni na botine Na mopono babetaka bale na botine Bakatuma babetaka bale na botine Bajuwada bakoma na mbongo na botine Moïse abetaka nzete nebale Mayebale komi makila Moïse abeti mopanga nebale Ebale kabali divisé par deux Nizala bakatise bale na makolo Tambola tambola tesere Kosama yekangi banisa yele Moïse posa ya maye Moïse mayi mayi Moïse abeti nete na libanga bao Nakanda lisusu abeti bao Libanga ikomi po bamani basokoli Na banzoto na bilamba serafin Bakoma na kanai Zambala kisi Moïse na mosika ekana yango Nyongo apa Akwata kanate Nyongo apa Asuka na libongwe Nyongo apa Kana bandaka tuoza na kaboye Mwaliboke ya ngolo Mabongo ya kowotumba Nituma pembeni Mosaka pena tuka Papa ya bane Helengi Na baguta Kinshasa bakenda bandaka Molukaka bambongwe Ekwatere mamenga pilipili Mboka libende kotoke Bakina bakoma boloba Bakoma mikoro bukungu ikele Bakina baleka bwende Bakota befale basankoso Bakina baleka ingede bumba Lisala gende nae Bakina bakoma gwado baleka bakota wapye Bakina balea bifonde babala bachwa bakoma kokata bilanga Kino akoma na ndele Kino akoma na kekele Batikala kaka na souvenir lingola Kinshasa na monoko kigo Kumona chambwa Komona ngabo yete Ngabo na lemba Tuna chansaka bekajwa amoye bisa 40 na zamba ya yao Kumangula nini 4 femmes. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Tolobela Congo. Lelo, toza toujours au grand rendez-vous na artiste na bino bo mesana komona chaque jour to mesana ko sola na ye. Lelo vraiment to ko sola pas trop toyoka biloko asika o ayeli biso bino pe bo juger soki biloko yo azokota na studio eza biloko bien ou bien bozo kangondeni. Merci na bino nyonso ba bopesa confiance pe fidélité na émission yo. Merci à Niclet Impata ya Jimmy Bosekota le pétrolier. Merci à Chimène Bike la patronne. Bienvenue et bon séjour na Kinshasa. Mbote Lontela. Ouais, mbote ndeko Séraphin, mbote na balani tout ba sepela kana. Misena bango Lontela ntake mon Équateur numéro 1. Toza kokoba se kokoba lokola nkoba na kati ya Kobedi. Voilà, Lontela lelo toyo komona on lisusu. Lelo vraiment toyo koloba mingi te, toyo kana biloko asika. Et chauffer na biso, chauffer bande balande place baza ba bina ba sepela. Toyo kana omelo komoko après to continuer na masolo. Wa vato banana makambo tout banana ni identité. Voilà. Identité yebika ka ndenge ezalaka. Très bien. Donc il faut avoir l'identité. Bala pêcheur maman oyo kalontela. Oh bala pêcheur servo oyo kalontela. Oli yakabamboto, oli yakaminganza, oli yakabampiki. Oli yaka mabongo, oli yaka bantombo, oli yaka mengusu, yo banda kananganda, o bimbisa matanga, o botambula mwana, o kumbaka babwato. Voilà bien mon identité toujours. Bala chomere mama oyo kalontela. Oh bala chomere sere oyo kalontela. Oli yakabadame, oli yakabakate. On a version à Sikezoya. Excusez. On a version à Lontela Sikezoya. La question c'est pas na boka mwanda mwa Lontela Sikezoya ou bien de version à Sika au Lontela. O sali version muso à Sika. Ba chomere ba déclarer faut na mettre la version na bango. Ah bon? Yo exception non.
bala chomere mama oyo kalontela. O bala chomere sere oyo kalontela. Uri akabadame, uri akabakarte, uri akabarifu, uri akabapemi, uri akabawine, uri akabatriple, uri akabangenge, uri akajedesis, yola la kabanzala, oyo kande souffrance, papa tele makana kwen, na sengre nzuluka, na kupa madofolo, makole pasuka, di papa change couleur, abamba na sete, oli akaba solo, oli akaba projet, oli akaba débat, politique kota na muntu, Cristiano Ronaldo na Messi, vita imana na Kinshasa, mazende na renaissance, asibeti na molunge, inere na lokole, oli akamboloko, oli akamemboya, ote kakabandika, mongo sumbaka mikinza na butu mama ngoya o mama, ngoya o mama mama on dutele balo tole na tu Ontela. On a biloka sikezoya. So pour te mettre ta version baluba, to me kapia moi baluba te. Tokei. Bala baluba mama ngoyo kalontela. O bala mamu wani tatu wani ngoyo kalontela. Oli akabukula, oli akamatamba, chilobolobo ezangate, chibelabela ezangate, shimaya mamu ezangate, oli akabankunda, oli akandakala, oli akachilobolobo, bate kakabadiama, isusu basala kabawewe, amemelo bambongo, simakoyiba ye bambongwe, abamba yokansonda, ozu wa mwasinaye, bongo bozila nana tibau mama tibau mama tibawe tibau mama tibau mama ale ngoya mama ngo wolololo mama wolololo le Félix Montenge wolololo mama boye langa ifondo tobina nanda kwa busumo ekongoli aliya bikoda yaka mama nzolele osangele tata osangele mama lo yaka lonkole alenza komba wabiseti nza komba yaka yonde kumu elombe nkolo tuba bonoma mama lelele bonoma bonoma dedone imama isi mbangwe bonoma bonoma Christian shimule shimite bonoma enoma lozenge yaka mama bonoma enoma lozenge mama yaka bonoma manga na mama lelele konyo mande babeta kabale na botine yaya babeta kabale na botine bajuwala babeta kabale na botine isama peko wakoma na mbongo na botine lukaku wakoma na mbongo na botine Jonathan Bolingi abetaka bale na botine Nathan Mambriku wayambaka bale na botine Isano atala Kongo na botine Lionel Messi atonga binepe na botine Basoda obalataka teni na botine Na mopono babetaka bale na botine Bakatuma babetaka bale na botine Bajuwada bakoma na mbongo na botine Pusana Kidumba yo mama Gana tala kabino boyibaka Kidumba yo mama Kidwa mozala ya mbongo Kidumba yo mama Kidwa olata kitoko Kidumba kombela masanga ya Kinuma natanga kala toye paka tuma na mopono lelo ekoma partout ale bata mabala bandu banandako bandu basere ya quartier bandu basere d'église bandu ba secrétaire nakoma kapela bandu kinuma yo Voilà.
Voilà. Nous maman ça la yamba. Lontela. On nous sait le ballon. Jolena tout. Eza na mtu moko azala na poto Isaac Bonga. Aïe singa lobby. Merci Isaac Bonga IB Esthétique, mon ami de tout le temps. Place aux arts, Bambo Tenor. À lobby, Yebsa Lontela, à l'orchestre moro à Kota. Peut-être côté à Tapawata, tu peux pas oui rançon, tu peux pas venir au quadra parce que l'inspiration wana ezane tezo beba pamba. Okendo kota kuno exploiter ngo bimsa banzembo parce que na yo moko zo kokatela Lontela. Non, bonne musique ezaka passe. Eza passe. On artiste abima net singa Lontela. Voilà. Nasi na bima déjà. Mais nazane na bateau bazo si banga te po ba appuyer na kobima na ngai. Mutabeti dia nzembo na ndenge na pe na mbandaka. Et cartonné mokili mobimba sans clip ni promotion. Ezake muto zo sala loka malamu. Bandaka eza Kinshasa te Lontela. Ya nazolo bate Lontela na beta on na mbandaka. E koma na Kinshasa ndenge. E koma pe na batapoto ndenge. Nzembo tambolaka. Artiste munene azalaka te. Ezalaka de œuvre ya munene. On comprend, monsieur le journaliste. Très bien. Artiste munene azalaka te ezalaka de œuvre ya munene. Œuvre ndetika la. Lontela ozana ba œuvre ozana banzembo. Sikoyo tant ya kokota na ba orchestre batu neti ngai par rapport à l'explication na ngai. Na pesa exemple ate pas venir nga faliso na kuna. Na koza de tout faire dans l'inspiration. Bien sûr que na ko bénéficier ba voyage na okoma pe na moi tchétché, moi si à danser, moi ba chira danser, moi vie à bien. Mais par rapport à l'inspiration na zanango na koza de tout faire parce que yembo ko venir nga fali pour patana moyembi. Na ko tianga sko ke naimba banzemu nango ko tika na beta 5 chansons na disque na. Mais apesa attends chanson moko apesa ki baninga to. Azo pesa baninga ba. Chanson moko na peut-être na beta ngo lelo. Mais pour la beta chanson mususu ça et vous la temps est belé. Par rapport à l'inspiration na zanango, na za artiste éducateur, na za ko éduquer bato. Il faut na la libre ndenge na za ya ko s'exprimer. Lontela. Il y a bato muso ba que non na salle orchestre, oui, ko salle orchestre zanango bien. Mais orchestre na ko sala ça me demande il faut na ça toujours na ba moyen pour na salle orchestre wana. Okutana ki Artiste abimaka na bato, bakulaka na biso ne ba comprendre te. Ndenge tozabo tozo garder culture wana yango na ne to simbi yango. Pour culture ane tombwama, il faut bakulaka ba financer moi loko ne culture tombwama. Nga za na nga musicien na lokola mbisi, tango tinga na wende. Il faut mutame mona wende, ateka ye pa bato bakoso bakoba ke loteka balia. Ndenge musicien azali. So mutatika paquet na yanje. Bave na nga bave abel mboyo kufo bazali. Bave de donner mama isimba bave fidèle caterpillar bazali. Papa tukus motema ya mama Irene Sanzola bazali. Nazana bave na nga bave Antonika Kengila bazali. Bave bukulaka Désiré Lomanko bazali. bave wana yoti bazali. otanga bango kala. Isifika kaka bave wana bave na nga papilo fete. Yo kasi mutu ka papilo fete abiki na coach alors tena studio. Donc peut être disque mobile. Bave bazana na volonté te. On comprend, bave bazana na volonté pour soutenir œuvre ya kitine na bango te. Ba démarche na yo okutanaki na chef de l'État Félix Tshisekedi. Obetaki, au presté devant chef de l'État. Mbongo zwa ki falo ke ndata ko sala ngo. Nazwa mbongo wapi? Mbongo ngo nazwa ke ko permettre na produire. Contrat nazwa ki fa ki na beta ngo. Na produit contrat na ne mutelinga sala nga ke nazwa mwa mbongo. Son excellence monsieur le gouverneur Mbote Sigo zali mokonza ville à Kinshasa. Nazo lelaka toujours na ba émission artiste na yo bosana yenga yo. Naza oublié. Abosana ndé. Abosana ngai parce que ata mututi. Ala na charge à ville le roi Kinshasa. Bozalaka na démarche na batamayele na bani nyoso na mutu na ye. Eza blague te. Na leka na ya na bureau ndenge nzoto balinga okoti ngai te. Na ibite audience na kokoti ça. Et pas excellence gouverneur Jantini Ngobila kwa ya bangai. Yo na gouverneur Jantini Ngobila bozaki na programme ni pona beaucoup. Bozaki na programme aïsina ka zo voyager na zo dans 2 semaines. Bozaki na projet ni. Projet ya kobeta nzemba kin bopeto na nzemba lutte contre la corruption. Très bien. Et merci na Christian Lusakondo parce que à côté nga studio na yemba nzemba corruption ba même kobeta na top Congo mais tellement na sala clip te et tellement ka bonaza na ngona ni makoki on sala clip ezate. Merci na papa na biso professeur Mwendambali. Il y a lutte contre la corruption. Nabi que na olete la vie na zonga na kuna na na ninya au step peut-être bakoko lukilanga mécanisme pour na sala clip en nzembo wana. Tango kutanaki na président Mais Nicolo Penande nazo luka papa na biso Gilles Alingeti fona comme na IGF
mutata nzembo yi chef Fabien lokola ngai azate nzembo wana na oyemba ngo bete parce que ba artiste bele bana kati ya Congo na moi bato yemi nzembo yi chef ebele mais na remarquer que bazoyi baka mo ndambo mayele na ngami esani nga bien parce que ba grand artiste ya Congo bazui mo inspiration pa na ngai ba nzembo do ka ba nzembo yi chef ta on ayemba ka moyibi kala est-ce que makambo yi chef ezaki na plein beauté ta on ayemba ka moyibi na yeba ka déjà que moyibi nde mutebomi mboka on a mis corruption, on a mis corruption, on a mis beaucoup. Il faut que la sco mutema mabe pour mutema mabe n'indoki amakasi wa bomisu. Mutema mabe. Jalousie. Mutazana maye, mutazene maye lete, mutie nesika kosa desika bato maye. Wana o ye na mosiko. Mutema mabe. Yo kisabisona. Te mutema mabe to bomba na. Te faut bato ba yo ka. Dans au pesi mo extrême moko et comme il peut pour le président Gilles Alengeti. Et puis Monisco doit partir. Monisco doit partir. Voilà, on dit lelo naki na boule venana lo bebelete. Tinanga na yemba yemba. Toke lontela toyo kana no motema mabe ya motema mabe te na beta ba mo nyongwa pao. Nyongwa pao wana toza bato. Toyebi ke tukukufa mais tout comme si tu ignoraka kokufa. Alors mutu na mokili ntako za ko vivre, il faut que se préparer ba suka au kufa. Na yebi demba nyongwa pao. Qui que vous êtes ou quoi que vous soyez, tous habits surtout bawe tout koleka. Pour que c'était que liwe za pona ka bateau bakufa non. Liwe za pona yom tous na bombo we ba kufa kaka. Très bien. Ato sali nini, ato komi ndenge nini, ato zanga ato zwa, biso nyonso surtout tous na nyongo ya pao. Tikana melana langwe Honorable Patrick Mangai yaya Motema mama Marie Hélène yaya Tikana melana langwe Nase pelisa nzoto Tuyaka mboka mboka na mokili Dia otonda vala omota Otonga mpone héritage abana Suka suka toko kufa Miso nase Nongwa pao Nongwa pao Zoki sako tata Nongwa pao Wozala marabu nyongwa pao Bandoki nyongwa pao Banganga ya kisi nyongwa pao Babomi ya batwe nyongwa pao Wozala pastere nyongwa pao Wongane sangwe nyongwa pao Yesu Kristo mona nkolo nzango mbatanga yaka na kati na biso batome Kokomisa makomi ya tata nzambe Apesa kaningisa na bayekuli Bakoboma mona moto epo afuta nyongwa pao Yesa kufaka na barankine Masama baba inaka Yesu boye Sasima mamibale na maboko Mape kotono wapula ya ofele Ya bango ya zando bitula ya koti jalouze mate nyongwa pao Bapeshere ba mama ya misi Babi mosala misi ebebie Twa misi na maboko wa Yesu Mise kotonda wapula ya ufele Oleka na zando banditi batondi jalouze mate Nongwa pao Bradima bra Kongo ya kala Pata chapa lotoko ba gene Ba ve ba iski balobi no Mosala masanga ebebie Soki yeza te mboka na mayeko masanga Kote na bango bitula koti dipune mate Nongwa pao Ba docteur ba guérisseur ba kisila ba pharmacien ba bi traitement esili valere motabini malaria typhoïde apanisa toki pe ningundu bandeko asimela ba ya Yesu abiki hôpital etunge nyongwa pao Baga confunda Yesu pa ya Pilate représentant avocat na ba magistrat Pilate interroger Jésus qui se voyait atala bo minosanga na yabatwe Pilate sokoli maboko na pete Babisi Yesu na Barabase Toko manani totika nani Nukola baina ka Yesu zame mokondi Uma Yesu tika Barabase Barabase la kisi bare na baasi biso nyongwa pao Ata oza pastere papa Okota kabare teo Uta mwase kubala kaka biso nyongwa pao Wonga sango nga mamenwe Nakota kubana la pandai Na bala te na bota te Na mwa biere tokutane Mwa champagne tozomele Agana lotoko tokutani Iso nyasa Nyongwa
nyongwapa olia otonda nyongwapa wamela olamba nyongwapa odinda otakata nyongwapa elele mama yaka nyongwapa Yesu ayokisanga moninga na yabo mwana Lazaro akufi Yesu alani Lazaro na nkundai Lazaro za wapi Lazaro za wapi Lazaro ke wapi Lazaro sort Lazaro azongeli lisusu bakulaka Lazaro azongeli ba activité Lazaro azongeli ba ambiance Lazaro azongeli membongwe suka Lazaro akufa kaka biso na fe nyongwapa bato nyonso Yesu azongisaka kala bakufa lisusu nyongwapa elele mama yaka nyongwapa ozala président ozala ministre ozala député ozala sénateur ozala général tope soldat molongwe nyongwa ozala population nyongwapa biso na fe nyongwapa kito yo vandi lelo papa aba yo vanda bavandelaka apres mpe bakovandela nsima ebiso na fe nyongwapa Lumba libéré Congo et combien indépendant Lumba kenda et nyongwapa Rabo de pa kenda et nyongwapa Mobutu akenda et nyongwapa Nous allons rendre désiré Kabila aye ko changer Congo ye wana kenda et nyongwapa Papa Etienne Tshisekedi yali biso démocratie na kati ya Congo papa yakenda enyongwapa biso na enyongwapa ata na Konzemba yaya bayebakala bakenda Franco Luambo akenda Pepe Kale akenda biso na enyongwapa papa wemba Moïse abetaka nzete nebale mayebale ekomi makila Moïse abeti mopanga nebale ebale kabani divisé par deux izala bakatise bale na makolo tambola tesere kosama yekangi banisa yene Moïse aposa ya maye Moïse mai Moïse abeti nete na libanga bao nakanda lisusu abeti bao libanga ekomi mpo bameli basokoli na banzoto na bilamba serafin bakoma na kanai nzambe alakisi Moïse na mosika ekana yango nyongwapa akotaka na te nyongwapa asuka na libongwe nyongwapa qui que vous êtes ou quoi que vous soyez atokenda l'église était 40 ans otikala jamais kobosa na kombo nzambe okumbe zongela tata nzambe mokeli po yene mokeli aliwa biso nyonso wapao wana eza nzembo ya nzambe ou bien eza genre musique ni inspiration oyo ozwaka o eza nyongwapao voilà na ngai na yo na bato bazotala biso na bato bazofilme biso na bato basala ba matériel na bato basala ba kitaro biso nyonso na longoli mutu te très bien biso nyonso ozala roi ozala reine ozala célèbre biso nyonso nyongwapa tozongisa lokumu epa nzambe po yene mokili ya nyonso donc tina mokili eza te biso nyonso tokokufa tina mokili ezali tina mokili ka ndenge toza boye voilà tina nango yango tina mokili eza vie on comprend tina mokili yango tozali ya na rappeler bato mususu alingaka kosala mabe mingi na vie très bien totika komi na ata osali no mabe ata oyini bato ata oboyi no kobongisa nini ata oboyi kobongisa balabala bapesi obongo meli ata osali ndenge nini nyongwapa ekokanga yo kaka mutu mususu bakoya na nsima akotongaka balabala wana voilà ata oboyi kosalisa bato okufa kaka mutu mususu koya na nsima no akosalisa mpe kaka bato donc nyongwapa ezali ata olali olamuki mokolo mpo kolala libela mpe ezali nyongwapa ekanga mutu nyonso yango nabi papa zwa mpoke atia na se ya biro balongole na mosala te nyongwapa ekangi papa ye mpoke etikali nyongwapa asede poste nyongwapa ata obi okosede te so nyongwapa ekangi yo okosede kotikala vide vraiment totika komiina na pamba na sia moyo parce que biso nyonso tokokufa toza bapassager na mokili oyo lo bebe lontela bato bazela basorti na yo quand album ekobimaka album déjà baaudio na beti déjà baaudio naza na bakoka otourne baclip te nazobundaka neti album na ngai
muta pressé ngai te to boye te parce que naza na makoki te na obundaka na ba effort personnel système mama ya bougie nazo lela yango ka isiminga na telema. Est-ce que aux assure vraiment l'Ontela au kanga vraiment Kinshasa ou bien République démocratique? Au kanga te l'Ontela si a kanga déjà te wane leka non eleka te to bel album ezo ya est-ce aux assure nango wane zalaka mo eloko ka l'Ontela wana na biloko musuna lingu to yemba na TV te parce que makomi ko yiba banzembo na ngai banzembo yiba ma ebele bato yiba ba ide na ngai ya biloko na ngai ba bombe na ngai nde to lobela ndiko na ngai boye na ko yemba ngwa te na yemba boye parce que na biki ata boyibi et c'est le côté yango pe ko témoigner. Voilà, on comprend. Photocopie na original ezala eloko côté neti nde mo bo na sali nzembo oyo eza ko souhaiter batu bienvenue o ba yaka na kati Équateur. Na pesi bango pe conseil Équateur respira quoi trop hein? Non wana mboka na ngai nga za mutu amai mutu azamba po mai na zamba nde yango ne sali Équateur. Très bien. Respira nga trop parce que dans nature na ngai pona yeba na awa yango ne mutelimisi ngai. Voilà, ngai ngo yemba mingi nature ya bande musumu ana loba ngo ya te papa to le kanano te de là na baki na loba na nge belé te na oyemba Zembo oyo et ça la plaisir na honorable Patrick Mangaye ote maman Marie-Hélène de papa mapasa na maman mapasa et ça la fait plaisir lisusu na honorable Jean-Marie Lukulasi G24 et ça la fait plaisir ici c'est pas à son éminence maître Fossé Kaziteri Kokenda son éminence maître Kazi bonne arrivée maman hey ambandaka bienvenue maman yabanao ambandaka kisona bandaka tozalaka boye maliboke ya ngolo mabongo ya kotumba nituma pembeni mosaka pe na tuka papa ya bane elengi konza na pesi bino ebakulaka boyoka kaka konza na pesi yo otela pe mopandisango yoka konza na pesi yo cameraman na bokare boyoka konza na pesi bino ebapolitisien boyoka ngai konza na pesi bino bajoueur bandeko boyoka ngai mosala sema osala ye kobebisa te ozonga lisuna bo profete mongo bandela vika zero yesala chauffeur na receveur bayikaka lobi tokozuwa mbango nzoka mokolo mutuka ye ataki motuka na ye chauffeur azongi maboko mpaka akomasenga mbanga maka ya nzela ye soni histoire annoncé bakina bakuta Kinshasa bakenda mbandaka kolukaka bambongwe eyindaka mabe bukulaka Chine tombo omwana lotela nazolela ve bakina bakuta Kinshasa bakenda mbandaka kolukaka bambongwe Équateur mabenga pilipili mboka libende kotoke bakina bakoma boloba bakoma bikoro bokungu ikele bakina baleka bwende bakota befale basankoso bakina baleka ingende bumba lisala gembe nae bakina bakoma gwado baleka bakota wapie bakina balia bifonde babala bachwa bakoma kokata bilanga kino akoma na ndele kino akoma na kekele batikala kaka na souvenir lingola Kinshasa na monoko iya kiba mona chambwa komona ngabo yete ngabo na lemba tuna chansa kabekaja aboyebisa 40 na zamba ya yao komangula nini 4 femmes bakina babuta Kinshasa bakenda bandaka kolukaka bambongo Équateur mabenga pilipili mboka libende kotoke bakina bakoma bolomba bakoma bikoro bokungu ikela bakina baleka bwende bakota befale basankusu bakina baleka ingende bumba lisala geme nae bakina bakoma gwadolite bakina bakoma nkalamba bakina balia bifonde babala bachwa bakoma kokata bilanga kino akoma na ndele kino akoma na kekele batikala kaka na souvenir lingala Kinshasa na monoko yaya kiba mona changwa yaya kiba ngamona lemba tuna chasaka bekaja aoyebisa ngamona lemba 40 na zamba yaya nakitenda kupena bwatu bonoma yaga mama yeye bonoma bali bosoboka bonoma na kati ya rumba
Enyamalo senge jampere ya le bonyoma. Bonyoma papilo fete ya ka e bonyoma. Bonyoma machandere lo fete e bonyoma. Enyamalo senge ya ka mama e bonyoma. Bonyoma de donne imama ici bagbe bonyoma he. Bonyoma lo senge ya ka mama e bonyoma. Enyamalo senge mama ya ka bonyoma. Enyamalo senge mama e bonyoma. Bonyoma mama. Bonyoma Philippe Lokangele falsifiable ye. Bonyoma Jansa Kabeka Joe bonyoma. Bonyoma de donne imama ici gbagbe bonyoma. Kiteka babongeza gaso nivo ya bonyoma. Bonyoma professeur Bongi ya ka bonyoma. Professeur Bongi nanga ye bonyoma. Somi ya boloma somi ekwatere bonyoma. Chane binase professeur Bongi bonyoma. Bonyama Gilondo yongo ya bonyoma. Bonyama Jampere ya likeve bonyoma. Bonyama beta feliko bonyoma. Bonyama kanda lo ya kama bonyoma. Bonyama bebe ni lo tanjoli yongo ya bonyoma. Bonyama ya kama mama ye bonyoma. Bonyama dote luka minteke bonyoma. Bonyama lo senge ya kama mama ye bonyoma. Edindo ba ya kama le bonyoma. Bonyama lo senge kema yoti bonyoma. Bonyama libeza londo lengo yo bonyoma. Bonyama dabo mole bokula ka bonyoma. Bonyama lo senge ya ka mama bonyoma. Bonyama no rabe ko ya ka ngo ya bonyoma. Bonyama lo senge mama bonyoma. Bonyama mama bonyoma. Bonyama lo senge ya ka mama bonyoma. Bonyama ya ka mama ye bonyoma. Bonyama desire iwo honorable bonyoma. Bonyama bobo boloko lubulu bonyoma. Bonyama bokula ka bobo boloko bolubu bonyoma. Bonyama Christian bo sebengo bonyoma. Bonyama lo zenge ya ka mama bonyoma. Bonyama Jaro beli sandola e bonyoma. Mo colonel Jose sandola bonyoma. Bonyama papa tukuzu ya ka bonyoma. Bonyama Christian shungule shimise bonyoma. Malo zenge mama Toza kokoba te kokoba lokola nkoba na kati ya kobe. Osanti ke tozo memaka kitira ngo. Bonyoma na kati ya rumba. Voilà balobi tout de suite awa tozo kutana na Congo Base. Wapi pai mwana mboka Christian Bosembe lelo tokosambela misa ya sagesse. Babi biso nyonso tokutana kuna lelo na 14h30 masola bieza kuna tokenda ko développer mémoire toyoka mateya oyo ko inspirer biso oyo ko sala mutu azala mutu alobi oyo ko sala yo jeune yo. Merci à Yasmine Yasiboke, bonne guérison à toi. Lontela ouais oyo eza vraiment chacho hein tozali namoni koyoka musique oyo rumbo beti eza neti vena biso kofi ko le biki na kota na banda pe ko yema na français au comprendre que l'on na international ya on ça rappelle en français ko comparer ngana ba misia ba mongo te voilà niveau na ngeza niveau ba misia ba mongo te ba mère na ngai kiri mondoki ba mère na ngai ya vimba vide mbandaka patu e foloko remba ko petala ka batu lokola ba patu e foloko remba. Nazo senga na allusion mubenga. Il faut que tu m'envoies. Non. Wana na ebite. Yefona na ebite so vina so na zina konkia studio. Moko dilusion mubenga fona yemba yo parce que makambo zo sala ezaka yona gilwa no ni na senti. Na o senti nga mashaka ba mote na lobaka. C'est ça to za na posa bato aboyi. Oye na ba idéologie sika. Moko dilusion mubenga na oyemba yo. Nga yemba ka bato ba yena makambo sika. Vous comprenez? Bato ba yena innovation, to yemba bango po, to za ba témoin ya époque na biso. Très bien. Artiste que je suis le témoin de mon époque. Alors tant illusion mbenga osala makama malamu na kati ya mboka. Pourquoi pas na yemba po na témoigner pas bato ba koyana simata to kufa ba ke mutentel asala ka ba bien na mboka bo. C'est ça. Pour Eve kufa kate. Lontela comment oyemba na français depuis quand? Non, to za batu. So bi que non o abeta ka musique ba mongo. On est en beta boro yo ça passe français on a la plaisir na PDG Cédric Lumbu motema ya mana DG
babibi sole mbane makambo dans ça la plaisir na PDG Cédric Lumbu pour la nzembo oyo na dédié on a Fortuna Mahambi Mpunda les millionnaires na dédié nzembo ya lontela français et pas na yo na yeba ngo muke kaka po yo yibango J'étais un arbre où il plantait. Je ne sentirais pas la douce influence du printemps, ni la chaleur de l'été, ni l'effroi de l'hiver, ni la douceur de l'automne. Mais je suis un homme, ne vous étonnez pas de ma joie. J'étais donné un temps pour m'aimer, quand l'amour a son terme, viens enrichir mon histoire, car je vais bientôt la laisser, maman. Tokisana lombe coronavirus yo manto. Tokisana ndako coronavirus yo manto. Tokisene tumba coronavirus yo manto. Ekumba ki coronavirus ngoya yo manto. Ilongo kina londoka bawani. Bana Kongo to ya batela ke. Coronavirus wa ebominza komba yelo tatira nkembo la santu tuma bakulaka one bompopo ya kilangula beta maliteni bakulaka yedale momile lino makiboseku la tirana yokisana lombe coronavirus yo manto. Tokisana ndako coronavirus yo manto. Tokisene tumba coronavirus yo manto. Yekumba ki coronavirus ngoya yo manto. Bako suka kawamba kai lero ekawa konto. Bawaka ye batako sangela bakula kankina londoke kwa tere. Coronavirus kange jobe hilongwe. Bende na potolo ziro bakula kai. O kitana konge kisoye. Ilongo to ya batele o ilongo. Bana mbadaka bana mikoro bwene ngango yoko lisala bubage bena. To ya batele ngo yo ilongo. Sukola bya kola sabuni ilongo. Sukola bya kola toko bya poussière. Isango yo sikango ya wetwe. Bakula kansa kuikinya mabanga moto ya sabela kerosika. Tolo te coronavirus ya bokono abo bebo ya na Kongo. Lokisana la mengo yo ilongo. Lotika nkenda boto batunga mangini longa yankendo yeto dadino tange kisani love. Wole mpoke Eba mbala kwe. Voilà l'hôtel. Mais tu as français mais tu as na mboka pour comprendre que. Voilà vraiment bana mboka ba comprendre que l'hôtel international. Na koyemba pe na Tiluba. Nemba mwa mke na Tiluba. Oza international. Yana yemba mwa mke na Tiluba. Yebe ya kuntwa, iyole malu yebe ya kuntolo. Mwena bisela katu wantambaga byantumba mwena mupongo batu bamwela mbobo muluma sunyunyu butu inkalantala ubi bwa mukaji batu bamwelela uji mubi wa mulekele nzambi wani mukaji mipa wa mulamba tanzani uji mubi wa mulekele iyolele chino na formula walu tondono mapanda kitwa chichi mudama mapanda lotera wani kuchila Tondono mapanda, iyolele, chichi muda mama panda.
kaka jibi pungulwe bya mashimashima bya kashima nguzune tulelela papo ngangata banguzu bajila kengela paladina nizale mamu wa bali Lontela omo isiwo kengala na nga congolais oza vrai congolais oza vraiment la mboka Lontela tokomi vraiment koshite na émission ya biso lilo banao ou bien mot de la fin na opona batune so ba kolanga biso batune so bozola nanga surtout bato apoto venanga didio mbolo misapi banque obosana petit na yo bokula kashile ntombo artiste no yeyo venanga Achille Mboyo artiste no yeyo male kande botikanga nazali nazokoba se kokoba lokola nkoba na kobe mokileza mabe venanga natelaka motema waza kosimba ngai afutelanga bamwa bambonga kena lekabo venanga José Bofonge inoubliable na otikala kobosa na vie wana ta mokolo moko te très bien na mokolo moko te yango moni venanga laka pe etsanga ke petit nanga 50 ans nanga oyembelanga nzembo alors eza surprise na oyebisa na olobango pena boete voilà via kokisi 50 ans mais aza na mabele nako jamais kobosa na viana ve José Bofonge azaki nde papa na ngai na ville ya Kinshasa nako futela ngai ndako abokola ngai na vivaka bien grâce à venanga José Bofonge akuta sanga na bakulaka ndenge na ndenge nakutana ba Jean Goubal kala nakutana ba Bepola Mukendi grâce à venanga José Bofonge atambusa ngai partout atekaki ngai vraiment yango ke nakobosana ka viana ta mokolo moko bokulaka Jean-François Basile Mazé mobali ya mandefu pembe